Donc dans une attaque, na défense ya faire rigolanga. Na rebandeli encore. Donc dans une attaque, na défense ya faire rigolanga. Au moins Elvis Sianf sauf fungole awa. Au moins ba komi golo à vie. Na rebandeli encore. Dans une ba commune musu na kota te pour na lobela affaire. Na na contrat moko te na faire rigola. To signer contrat que yo faut lobela nga so sali pour sali promotion faut pesa na no pesa mon exacté. Donc batu bolongola ba penser wana na ba jeune frère na biso o lelo combattre okunda eza pour intérêt pe na bino mais bino pe susu bando sa be mission na mikie pour na koluka ko contredire biso abatu te na bureau wana kolobela yo faut oloba eloko moko pour na bandeko obino boyebi ke bosa la guerre pour na bino nyonso mais bango baza ko s'attaquer na bino baza ba hypocrite pourquoi ba baza ba hypocrite bango tout biso tout to imara vous créez un problème chaud vous créez un propre moto bango va comprendre philosophie va comprendre comment eza pour na batumi sa tout batumi balete c'est ba Axel Kitoko va comprendre ngam na l'équipe émission Elvis Sianf le Mbappé de la presse congolaise Poutine Ismaël Poutine pas les karaté donc ngam na loba mambo nga na loba o na loba za ngai na loba na ki ma tala moniti o rek makambo ba pesa bet ba $400 ba $500 $800 nga na tika tambula na Laurent Tanaste ni article pour Lulu ni soki nani so nani biso tamoyete batu ba idi batu batamwa Laurent Tanaste entre parenthèses to kangi batu ba yate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne. Bisikagno Soto Bozali et dépendant na héros Borozala na pesibino ka bambote bozongoka bongo ba salut na bino bambote na bino yangwana les émissions na bino bolingaka mingi Clégie show hein moto to pesa moto na bisibino moto na ndenga mukete bagolo bazo pesa moto na Congo sengo vraiment ba merci na bino pour na Fox bambote belé na batu nyonso to balingaka biso na babone na biso na batu basoutenaka biso vraiment bambote ebelé pourquoi pas à Berlin Vengamente Armel Wombo na pesi bino bambote belé pourquoi pas na général manager Clovis Fimpa motema mama Doris Fimpa yena katara sali son opesa bambote belé et puis na pesi bambote mingi na grand prêtre Maya Moto Maya tout moi les seuls griffes du moment motema Mantimba Manzuzi na PCOP bambote belé griffe wana bientôt là bomo na conférence de presse dans un mois d'août oyoyo déjà na France conférence de presse ezala la avant après et ça les na Kinshasa les seuls griffes congolais o eza penake eza na maison de couture ya munene na kata Paris eza Maya Moto Maya tout moi na PCO bambote belé les grands boss na PCO ba masananga nion surtout ya Safety télévision mboti ba mo repos ya TV mukie na ministre tuzara na ndenga internet na pesi bino ba mbote belé bo bande retourna nga poani repona na pesi bino na pesi no TV repos il y a 2 mois to sil sanon marambo internet ça prête aux ongles sous TV nazanga morote nazana Elvis Sianf to solo la na to na 20 minutes ali solo na Elvis Sianf parce que bande ko musu baza photo solo na bango Elvis Sianf. Vous créez un problème chaud. Vous créez un propre moto. Soi-disant, nazo ya mbabino poto bino boya oleka pour nous réclamer mbongo.
na ebité bato ba comprendre message na bino ndire bien te yango na bengi yo lisusu avant zala ke ba nomo na yo oyo lo makambo mususu ba analyse mususu na linga po na dossier autoclore nango parce qu'il y a beaucoup de gens au ba comprendre forme na fond ya makambo bino boloba ite en disant que boye ko réclamer mbongo et puis bandeko na bino pe ba chroniqueur mususu bakomi ko sala ba missionnette ba limbisanga ezateke nazo critiquer bango. C'est comme ça que je peux l'appeler ou je peux comment dirais-je français on va passer des missionnettes en disant que soki ba kolongwa balongwa biso to yaka peme na papa avait pour na mbongo te. C'est comme si tant boyaki abino bo réclamaki mbongo ngana bengo peut-être pour un éclaircissement. Okay. Pas bande comme ça. Et ça linga vraiment bien on a dit que bato bazolanda biso a ozakande choix moto apona tamo boto boira mai lo mon abi que bato bazolanda biso ebele émission auto saki na yo ezana bato ba komelenga ba sepele nango ezape na bato ba bengenga ba sepele nango te yango na lobaki vérité eza bokabonité tout le monde azo sibir na benjir yana bato bazo finga na ba mère makamwana ngape na sala ngo na ko sala ngo ko leka na bino na yebi yango pena neni na ko kabaliser lo mo po yo kapasi na mutema mais est-ce que nenge na biso te pe comment yo finga ngape na luwana répondre yo enregistrer nga alo panza ngona ba page moni chroniqueur wana kutu elo to yo ka bino soni yango wana mais na sala ngo bien mutazo benganga zo finga nga donc ndeka na ndoloba vérité eza bokabonité. Na comprendre le monde na kati Congo bato balingaka vérité te bato balingaka ba kosa leka bato balingaka bato bakumiso moni yo wa danger arti pululu yo pe na danger mais au moni mabe moko par exemple pas arti pululu o ko lobate mo kumise pas aussi lota après ça 100 francs 1000 francs nezokola mabe zokola vraiment avant na kota na pesa tambote na ve na nga Merle bao na Bruxelles na pesa mbote na pesa mbote na papa na nga arti retango na mama Brigitte boluku na États-Unis wana ba parents na ngai donc na pesa mbote na yebi ki Sam Kuku le nécessaire pas coffre fort Europe mobimba Sam Kuku le nécessaire chaud bambote ne yango na yebi ki ba tumusuto kota bango sima ngana ye awa soko tali émission oyo ngana salaki na bité talango e bandeti suka na zongi susu bato yo ba otala be émission na sima mabe soki ngai Elvis Sianf na lekaki pona réclamer mon première chose ngana mutanzala te première chose deuxième chose ngana botam na famille ya pas cité ya pauvre pété papa na ngai azaki ancien parce que déjà kufa inane auto ko sa personne papa Angélie Mobateli azaki journaliste na presse écrite Lima ya Mobutu à l'époque akenda ba poto azonga bana kitamo baebi aye ce soir akufi na fonction ya directeur ya publication ya presse écrite le potentiel ya télé 7 donc yo mo comprendre kara na tangi na ba Saint-Georges na tangi na Lingwa na tangi na la Pouzette na Gombe donc ngai nazana mama mbongo ko lengi sangate comprendre soki na posa pe alar de lo na robi me pe maman na Isabelle Lobota za na Jamaïque wana maman na posa moi 100 francs moi 1000 francs a lukela ngata ya na ngai bibiche a repesa ngango vous comprenez tout ça pe na bande économique il bolongola na discours wana ke biso to ya na TV pour na réclamer mbongo te c'est que bota la émission wana bien te bo skizenga na bi ke bato belé batala biso batamayele bazo ba pe bazanga te batamayele ba comprendre lit na biso ba comprendre mam to loba biso tozolo ba mingi pona musala webinga côté na sala pa Aisha Koko mingi à côté ba vie pour venir ngate mais agazanga pona mama musala so na beti mo 2 jours na ok musala te agazinga so na sa be mission mo e pesate aloba pona mama musala ndenge moro au moins Elvis Sianf so fungole awa au moins ba komi goloa à vie donc na attaque na défense ya Ferigolanga na rebandeli encore nazana ba commune musuna kota te poka na lobela affaire commune nini ndeti ba matete na koma raté matete za commune ya bati pona raison batu batala ba ina bata moi je suis de matete ba série moko boye et que na vrete na fait na biso wase quoi na mona ba menace ba matete pe na ba commentaire ko kota ka matete mais na pesi fait la biso mko bongo mbote wase quoi na vana na banalungwa
Maintenant, on va venir mususu na banda na kota, te sur la côte za mawa. Ba menasanga, ba betanga, merci na ya pichu botoko, vient na biso za naître. Le seul mutu na rebandel encore pe na rolema robandel en le seul mutu na bureau, ya faire mobimba. Wa reconnaître que o alobelara biso ba betse po alobelara mouvement, et ta ya pichu botoko ibu noir. Na pese motivé kota azali. Biso to yé kolobela mbongo te. Pour maman mbongo wana biso omongai. Surtout qui appelle la logique des choses, ngande ti aura tendance nga yeba na ngaite. Na monde de presse. Na monde de presse to ata la presse. Ah, tsolo babo. Te na biso mamba solo. Vous doyen na marambo. Na za doyen mais na yeba za doyen. Na yeba yete ngai na pona marché ba monter na nenga presse anos ba isinga ndo sala sona Mirador. Non, asali na ba Congo ba sali na ba Mirador na ba chaîne ebe. Na Mirador nga na yebi Marlène Kassanga. Ah non ka lo quoi. Marlène Kassanga c'était désolé, na yeba sœur na ngai. Monsieur na biso na grand frère na biso Papimbo Mabimela HD Lengi. Mutabanda aussi je ne me trompe pas entre Yena Jakinda la mutumoro. Ah ok, et ça on peut m'abêter baza ba sœur na biso. Après Jakinda la c'est. Ça peut ba sœur na biso ngape na na problème na Laura tendance sœur na biso. O faire rigolo attaquer wana ebile pourquoi attaquer wana. On comprend. Mais ce qui tout monde qui m'a tala moniti o makambo ba pesa peut pas $400, ba $500, $800. O et le beta ya mpaka na tanga émission mo bosana mpaka. Ngana tika tambula na Laurent tendance ni article pour Loulou ni soki nani sona biso tamonete batu bayibi batu batamona Laurent tendance entre parenthèses to kangi pona ko yebisa batu ke biso to ekolobela mambo ya mbongo te to ekolobela ke et surtout mingi na lobela mamande ko na Tracy Eleza. Qu'est-ce que Tracy a fait na makambo yo? Tracy a fait bien. Au moins biso tout ba journaliste ba chroniqueur mon na revanda boy na ta nani kuna sala miso bien atena ko yiba pe mo mayelo. Et c'est Tracy a rota attendre ba ndeko mususu ba gérer ba compte ya ba artiste. Roswangane lo moro. Que tu épargné Tracy na makambo. Teto épargné comment? Teto bimisi ata. Teto épargné fa bomisa no musala. To épargné non et manche biso facilité pour naïe. Donc avant de épargner tout le monde a bien musala kitoko. Ba erreur ba orthographe ici là. Ba photo ya ma BO ya tsara et monter sur ba photo mo boy na qualité ya faire rigola. Na qualité artiste na biso faire rigola. Na bité sur ba Tracy ba so faire rigola ngo ministre mukie to ba so rendeni. Faire rigola za grand. Il faut que tu aies un makambu ya ba grand. Pe ba to ba entourer faire rigola. Boy ba ke bozala rapeme na ministre munene. Vous comprenez? Nangai na yo na batutu malobani ne bimara na batu na nzela balobani biro affaire ya mabete yo kango tete to za ko ça la ironie to za ba hypocrite non ça la ironie na zo yo kayo on prend batu maloba ngo on prend mais na kata biwana bango nyo sute ba sala musala mabe ya pe na batu ba exercer musala bango kitoko la musala bien na bato ba osala pe mabe ba muyara moko finisa ba rebele et tolo ba bureau tolo ba en général mais na kata bureau wana ya na bato ba sala musala ba bien tala na biso lo mo monde ti viana pitu botoko bo mo alora to côté là ya pa mato mo na ki faire gola azui ya memi en États-Unis a pe na musala o pe na sala pe na est valable et monana pour viana la vrai sora se pe ne lo salité a roye biso na sepeli na ngote soka sepene lo rosali pe aza mutu mobo ernyo so benga ko ya mona téléphone non na mona pe kanda avion na te ka silika pampa mande mo DG pour la silika et lo rezo bo même DG pour le ça que align ko silika trop mo bo mo konza yo kanan tamsu na bengo te pona sengo mbongo mais na bengo tamsu na pesa information mo na zo bengo pe tamsu na tuno lika mo na mo rumeur mo boye yo za penza na kata bureau za côté pena ya mo konza mo ka faire rigola c'est vieux et le qu'on a eu que c'est ça bongo et mon a tout na petit boto bon alors répondre à tes petits dans bon et ça bon tes abou Tracy il faut bon ça musana alors gérer page artiste nene tozo finité tolo banaye ka rapona musale ça ma bien et ça orchestre na biso to linga ngana za so na vani boy na mona muto finga faire rigola to finga bureau na biso to azo critiquer ka bagoloa na ka ma be et c'est là na beba na Charlie Prince pour ba série mora mega ko critiquer ba goloa na répondre na ba ndenge na répondre ti lelo tem so la raté mais toi so la bien mais tant yo
olo balelo ke komi loko yo bebanela na Charlie Prince. Mais Charlie Prince a réclamé le roman oyo réclamé le bureau. Na habité bureau toujours. Ngana réclama ngana eto na répondaka e era bengaka ba golwa ba la so ba terme mo utiliser wana. Ndenga na ko taquer. Même ma bureau to yebi yango lelote et bani on kala to yoka en gauche droite par-ci par-là que bureau ya faire ezaka bien te. L'artiste faire rigoler na problème te. Il y a d'autres choses et ça la marana bureau faire ayi ba ngote. Ngana lo ba pebo deuxième chose dans ça on arrive sa bureau to longo la ba parti pris. Nga Elvis Yonf na lobela faire rigoler nande mon artiste pour lulu nande mon yampaka nande mon bogard de la presse nande mona gouverne gaulois nande mona ibula nande biso tout ça la musala moko et ça la te que ba oyo ne bazal rapona oyo ba bazal rapona non biso tout bana papa moko maman mona rozongi sa histoire moko boye ba série gaulois libéral et na moto le pas d'outil poto mona répétition abenga biso tout ça la wana biso tout car na mona ndeti yampaka na actif bazal raté faire gaulois bi boza bana ya papa moko boza famille entre biso na ba on poto comme apena moi ba tiraillement moko moi ba ça c'est bête moi na okuna beti biso pe côté ba gaulois libéral to beti et non ça la faire gaulois bien t'es qui papa boya to tellement boy bogar azala wana bogar de la presse à tellement faire à tout na biso pourquoi comme moi gaulois libéral to expliquer gaulois libéral et pona boy to sauter poza mambakala mais oh aloba nini boza bana ya tata mo muto bolobela ngai yo faire rigola nga bolobela ngai mais siko bureau na biso ba romana bokabwani ba mo okabola bato ba mo na ba parti pris vous comprenez ba mo ba parti pris na so bo vandi ma muto ba fani na biso mo bo ya plutôt ba gaulois na ba fani na biso bo chercher biso par défaut mais so bo landi pena ma muto ba quelque part to so pena ba raison na biso bon mon a pas privilège trop au monde rara kingana ne bazaki wana kingana alors que biso tout ça la même boulot même travail est-ce que une manière yo salango fallait à la rara na voie publique ko kepe ko luka ba biro na pona ça bango dans le calme que non bobenga pe biso le monde ndeti mutu roi Tracy mutu na ngai to sola ne bien Tracy on peut na robeta bakati musute o ngana to yeba ayebi to yebi bakati mususu on peut te musu ba bloro mo bo to robi misonte mais a comment so bengié a ya moté a boulete musu bengé po o senge mbongo o bengé po senga émission déjà o senga ga mbongo nanuté non pe kuna lia panete pourquoi ezala moi si na ye o abotsa mona petite sœur na ngai ya mambo tali donc entre parenthèses ozo ba semeki oh abenga nga beau frère to benga na ba bof vous comprenez mais on mona benga mutu tem so yebise otune likamo me yebise na moni publication moko bona page ya pas to yebim ta girango mais ba français on a commis yango te ata biso pe to yebi na so français on ya grave te mais quand même ata ko tanga to comprendre te o commis pe mabe o pa sali mabe mais o ba no benga yebo ya mote wana na place na compétence na lingate on a tes points. Yo o comprendre yebinde ba koma ba chayo. Te ngana olinga te. Pourquoi? On est bon ba congolais anini. Obongisa ka recho, yo ka sa obongisa recho pe TV obongisa. Na technicien na obongisa TV non. Mutu mutata na mamna. Ozo comprendre. Netinga so esinga batanga na place wana ro gérer compte. Ya faire gola na okuraté. Ouais. Ouais, aussi le temps mon habit na Afrique. Tam soupe na ba lakini ya kokoma français. Tam soupe na ba lakini en lobango. Au moment où Yosa na balakine, mais tu vois des erreurs et pas mutu. Mutu soki na kotanga boy, mutu akomi, akomi to bi kotanga. Obi ke na place ya ATB. Kotanga eza un problème te. On comprend que o akomi a sali erreur, o a sali ma akomi. Tu as bien dit que yo mokoza na balakine. Comprendre. Tenga na linga na poste raté. Donc yango on appelle Tracy arrose avec clair, le rwangani na clair boy, avec tenga na compétence ci côté. On prend uniquement pour na makambu oyoyo et comme na page ya Papa Hervé. Papa Hervé bien. Vous comprenez? Ba contrôlera Papa Hervé bien. Ngana yo to mona ki vidéo mo salamara o Papa Hervé. Normalement Papa Hervé ba vidéo na ko kotaka direct il faut ba traiter ngo. Il faut ba zo attaque ou analyser ngo.
ya ko rebandela kotala ngo koto alobaki recte koto c'est recte ah te pose koto alobaki bien mais epese mo elote bandela no eloko wana mais bango baza wana batikaka so wa ekoti c'est là to me un peu ko solo là par rapport à la vidéo wana non pousser réflexion selon là il y a beaucoup de gens au balo nga vidéo on a talango nanti il y a beaucoup de gens baloba que non Ferrego là alobi à salaire banini merci pour beaucoup merci avec beaucoup d'humiliation maintenant ngai naloba que Ferrego là na à salaire pourquoi batu basatana na Ferrego là avec beaucoup d'humilité. Mot humiliation ça vient du mot humilité. Avec beaucoup d'humiliation nako sekaba seki biso nako kitisa o ba kitisi biso. Donc merci avec beaucoup d'humiliation. Mais français on est à la peine erreur ça on peut pas bêter. Erreur peut gar ça on te berrer ça et belé avoir au taper photo artiste faut au talango est-ce que photo ba shooter ou bien est-ce que ils ont ma photo ils a pas les années nyonso wana to lo bango te pour faire alongola ba Tracy alongola non pour eratiaki bango biso non Elvis ou bolo ba ngo po ba longola Tracy mais pendant que bino bo hotel sa Tracy Berer na ye oh peut-être il y a une capacité dans le vous demandez à faire Ferrego indirectement il y a la Tracy pour battre mutoyo ko bongsanga papa nyos ba prendre on prend oui ba par correspondance pesara autant à peine en ligne il est bien monté ngana ko mo na zo par correspondance quand internet boza na ngo azara déjà na moi maile na ako bakisa lisusu pour gérer artiste munene déjà par correspondance ba futara pit mais on ne fout peut deuxième chose ne besoin kangi parenthèse il y a Tracy donc Tracy ko zo biso mabete ko zo nga mabete to lo baka pour na musale salama bien vous comprenez so na kangi parenthèse à Tracy na ye na côté batu ba lo baki to singa mbongo nga na yana lobela Ferrego la pona mbongo te na mona mo injustice mo mpanza Ferrego la yango poussanga na lobela Ferrego la deuxième chose na sala na bureau affaire na sala na jet cité na fan oyo na baraki na journaliste Golo fan ya Ferrego la Golo a vie. Troisième chose, dans un contrat moroté na Ferrego là, tu signes un contrat que yo follow belanga, so sali promotion faut payer ça na no peso bon exacté. Donc batu bolongo la ba penser wana na ba jeune frère na biso o lelo combat to bunda. Eza pour intérêt pe na bino. Mais bino pe susu bando sa be mission na mikie pour na ko luka ko contredire biso. Pomete bo comprendre bat bo comprendre l'élite na biso sezanini comment na biso sezanini izala bande ko na bino bo ya ko contribuer baza ko ba comprendre te ba onyo so baza na sima mabe na ngape na niveau na ngana kotanga tanga bato belete base la rato ça la bon lit base la rato ça la bon bitumba po bombaya. Mais qu'est-ce qui fait que to solo la non pena pembe Elvis en fou qu'est-ce qui fait que bato belé ba na ba communauté oyo e propagera ba message à Ferrego là mais Yabino kaka ne créera ba problème makelele ba matata ba Golo libéral. Oh, biso nation eloko mona Golo libéral bit na biso na bosa ngoto loba eto banaka Golo libéral bit na biso numéro 1 ezaki considération. Il faut au moins au revoir na place morobo ata ba kabelote mais so ba considérer ata na relation amoureuse ce qui moi si to mobala considérer partenaire na les arabiens. À supporter na ba moment passe na bisengo mais cette considération exacte et là on ça musalamu qui n'aura enfin on comprend to baneke comment na biso ti siko peut to bunda ka pour la considération na ti lelo to bunda donc il faut ba reconnaître que Elvis y en fait longo yo et lobela affaire regola ngande ngai ba to belé ba ebiki muta ba bordir garçon na mal bouche pour na faire regola nga ba to belé ba tanga wa oui na ndimiango pour na loba on sort le qui na 12h juste lobby ma bé pour na faire regola avant to comme à 12h 5 minutes nga pe na loba ma bena soko finga ki mama affaire nga pe na finga mama abino so finga ki papa affaire nga pe na finga papa abino parce que ça nga za roi chikata na za roi moura na garde présentiel de na protéger mon konzi vous comprenez nga na zo ba rankine belé
nazwa ba kobeta mebele na kota na ba kasho tasu bureau moko te ayebi tasu mutu moko pété affaire ayab misi 100 francs et misangai mais pona ka komba faire mutu moko aleka ki mabe atindi batu na yeba leka mabe na komba faire yo po leko beti bordir et débordé et ko bomona ba voisin et comme pe ba plainte payer tout ba kanyo pe o komi pe na kasho mais batu musu ba yebi ngote donc biso to senga considération ezala tous à la peine à bomoko tous à la peine musala bien so ba tio sala musala wana sala ngo bien précis sala musala bien musala wana ndem te sala ro bien et sala ro mat avion et ça rotem so foot la palin et ça rotem so somba basket bien tem su yango te sala ro boko la mwana yo donc ça veut dire qu'il faut sala ngo bien na ndenge sengeli pour faire rigoler les artistes monene faut tout tient na ba confort tout tient na ba qualité na ye tout tient na ba valeur na ye o sengeli na ye donc c'est ça ce qui ndeti ngakutu na salara bah continuons roboé par exemple le roi Laura tendance par exemple ndé batia na chargé de communication soit nazaki être les anarolo quoi ko sangisa batou au moins côté division les côté satana regnera mais côté union les côté nzamba zala donc ko sangisa batou ozu ba libéral baé ozu soit disant ba barasoki nini ba gaulois présidentiel bo sangani bon au juste eza nini tout ça nini tout ça la tout ça bozu maman solution mambosili mais le réseau pour marrer comme ça et ça na mamba ba côté ona oyo ba ona ba oyo na ba oyo siko ba biso to na batute na bureau na rolobela yo il faut oloba eloko moko pona bandeko obino boyebi ke bosala guerre pona bino nyonso mais bango baza ko s'attaquer na bino oloba baza ba hypocrite bandeko pourquoi ba hypocrite baza ba hypocrite bango tout biso tout to imara eza bandeko na biso ya eza ba o baza ba gaulois libéral eza ba o baza ba gaulois libéral te ba lobela ka faire bango tout ba imara bi wana fo biso sani mais baza na ba courage à le kana te faire roi biso to le kate pour na rolobango ozo comprendre donc baza ba hypocrite so na ina mpandi na biso ba gaulois libéral la majorité pour tout ça pembe baza ba hypocrite à niveau 0 ozo comprendre baza pe na ba vrai ba hypocrite na part na biso non. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc la part na biso, ba gaulois libéral et belé baza ba hypocrite, pe belé baba yuma. On comprend. O Monique est touché à l'équipe na TV fingingai. O pa Monique na lobby malamu abetenga maboko baza ba hypocrite. So ki bazaki pena batu mito esala, so bazaki pena mayele. Ba so traiter bango mito sala te. Ça bien te? La majorité mito esala bien te? Quand na mone mito esala bien. So ki bazaki pena ba comprendre maintenant que ah bana mayo yo lit ba osala comment ba osala ezaka pona bango te eza pas rappel mutu bien te ya pas kaza lit moko nanga Arthur lit moko nanga Arcel Kitoko te pona bato na mona o ba lit moko na tango ba kombo ngamo na mité na tie mpaka na tie Arthur pululo na mona pe leki na biso la tigresse aramulai mundu boye il pas sur les camans moto sola na remon a peu c'est qui encore Dorcas Bolokoko c'est bon Tari Kengang c'est là la bête là na mon Tari Kengang na mon pe nani mon nani ah comment on est Eden les knabiso Eden pe na moni pe na mon pe à comprendre la philosophie ba vient na e vous comprendre ba Tarik azama sanabiso ndeko na biso ba mo ba yidi mambo ba oloba mais ngana tangeli bateau ba comprendre Vasco de Gama Swantaibo na pese mbote ngana tangeli bateau ba comprendre les philosophies na biso ezanga moko na ti Arthur pululu yampaka na mona lek na biso nani la tigresse ramula imundu boye na mona ke peso nani lek na biso ramon kuse boye kitoko Eden on peut bango ba comprendre philosophie ba comprendre te comment oza eza pona batumi satute batumi balete cheke ba Axel Kitoko ba comprendre te ngam na l'équipe émission Elvis Yanfule Mbappé de la presse congolaise Poutine Ismaël Poutine pas les karaté donc ngam na loba mambo ngana loba o na loba za ngai na loba so que Axel Kitoko pas l'équipe a lobby marambo loba eza ko engager ye so que Ismaël Poutine a lekani a lobby marambo eza ko engager ye on pas o ngana loba eza pe ngai na yebisio na ba part ya côté ba gaulois libéral la majorité baza ba hypocrite pe belé baza ba yuma baza na comportement ya bana basi ba bangara pa pamba
Yo siko banga ati. Na banga nani ese na manke na ndeto bandi émission bona fingi nani na manke na respect. Na lobaka pembe place A eza A ya B eza B. C'est tout. Maman kuta bota ngai, maman Isabelle lobota soki agangelinga elo mona CP na ngote na yebisa arrêter maman. Moi koto soli bien te koto fobo. Na mkongo mungala maman biso ta mungala papa mkongo aza mkongo. Donc ça veut dire que nazwa mingi na s'adapter mingi na comportement bangala. Donc pembe. Donc so na dans likamuna yo na luka na loba na sima mkongo noté na yelo na soli na yo. Obi combien de personnes on a sona bango na Facebook. Wana biso babokila lokondo. Zaba biso. Yo na bina ba goloa libérer na rebande. Moni na ba calme oh. Si ça marche pas, à toza Golbert na oyebisa. Moi les belé ba goloa libéral. Et belé wana o banga ba no sala biso be mission, baza ba hypocrite. Ba comprendre pe le côté. So bazaki ba to mito ça la bien. On comprend mais on va comprendre te bandeko bana mai na biso ba obuna bitumba mo. Po ba dire elite to bana depuis kala. Considération. On comprend. Et c'est biso de zaboy, de zaboy na aucun ça fait ba considérer biso. Na habité hein sur considération ça là. Mais bandeko na biso wana ba comprendre te. Mais bon comprendre aussi ma boze là, to lambela bino pondu, to tie bino makaya bumbisa mai ebeli to lambela na fufu boye bolier. On est arrivé. On est arrivé déjà à la fin de notre émission. Rapidement, bah dédicace na peso pena micro pose un peu mon point. Ok, merci vraiment na batutu balanda kibiso wana na mona lwa na zana Awe Network. Na pesipe mama Isha Kokomote, merci maman ba conseil na yo ekotaki ekomaki. O monte ki maman komo ki bien. Na pesi mote na vie na nga Merle Baou na Bruxelles, na pesi mote na papa na nga na maman na ngai Arthur Tango na maman Brigitte Boluku na pesi bino mote côté aux États-Unis. Pourquoi pas na Sam Koukou le nécessaire, pourquoi pas na Rémi Ndomba Sindoya papa Dadi Yakou 50% c'est mais c'est 60. Pourquoi pas na José Dinzi Aola ngai sœur nanga Nadine Land. Nadine Landou, na yoka ba conseil na opé ser nanga. Pourquoi pas na viengando na kitambo vinanga sur la parfum, vinanga ki propre ki toko makasi. Pourquoi pas na feza Schengen na kitambo staff ya moko et pas feza Schengen to yo melelo ko malili, to li mo kamunde le sala bien. Merci pe aussi na vinanga Blanchard Mosaka. Na yoka wana tasko papa leki. Papa leki nanga Blanchard Mosaka pe sanga ba conseil makasi, ve ba conseil ekota. Merci na Maître Waza Nzambe le suprême ya Franck. Il y a biso ya Jido ya Kitambo. Pourquoi pas na mettre Ngubu Liseke andele ya Foukan frère na ngai. Merci na Alpha ya merci na famille ya Mobima. Dans na famille ya ba obalinganga na ba obalinganga te. Pour voir même na famille na binemi. Pour na nini pembe ndele ka ngai. Ngati na famille na binemi pour na ramuta pembe. Donc na na gauche ngana ozungso na droite da beto pembe mamosi numéro na nga téléphone eza plus 243 89 51 81 641 plus 243 89 51 81 641 en tout cas tous appelé na matanga to perdre papa na biso Norbert Tifwa matanga eza na avenue du stade wana na biki grâce Tifwa Anna Tifwa famille Tifwa Mobimba bazolela en tout cas nzambe na pesa nzambe pende azora merci. On est arrivé à la fin de notre émission. Merci na abonné na biso surtout. Challenge est toujours qu'on continue. Bo s'abonner massivement. Soto comme na 20K bo moni plateau si camarade tu as sika. Chaud. Soto comme na 30 bo moni makambo sika. Mais na soli pembe. Ouais pembe. Na fini mutu. Te. Na tongi mutu te na bikaraki. Na bagolo libéral ben. Ngalo bara. Pe batu ya sans esprit basé belé. Ngalo bara nga pembe mutu te. Ngalo batu solo li SM. Ah, ok. Éducation civique et moi. Oui, là, on a tout petit souka vie. Il faut y bango. Donc, soit les Cambodgiens faut le bara. Après, quoi acquiser batou, boya le bara n'importe quoi. Bota la non ba émission tout ça là qui. Bota non lit bande ko ba ça là pour comprendre que até. Mutuzo atal une émission ta yoki kara. Ah, il fait vous na finga. Oh, arrêtez la finga pas. Aye maman, ton. Abani biloba loba. Mais autal une émission t'es la émission. Hein, bande ko na nga ba golo libéra na zong sabino na benda bino ne matoi. Bozo on a temps, vous comprenez, vous avez un état d'esprit, vous avez tous à bon moko, vous comprenez. Na beti bino pembe na TV, vous tous à bon moko, tous à esprit. Vous perdre rater, vous on l'a esprit, vous en esprit, il y a bana basité. So moni moi na mobali, toujours quand c'est ma bana basi keba. Bana basi va diriger à diriger. Net nga moi ça ko diriger ngate plus jamais. Nga kuna famille na biso
babota biso na mère na biso bota biso 5 to na mwana mwasi mo mais ngana zo aller devant ko le kai poso likambo za benga visi en fou ni donc ngana mwasi ko diriger ngati donc prendre mwana mwasi so ko diriger ngana ndinga bulo monde ti zo kana isha koko na ndinga ba bulo pe ala rappela ba limite na ye donc kana ndinga bulo mais on a moi mobile mo boya kana si maman mwasi ara si maman mwasi maman tantine Laura tendance to bimisa ba vérité mo boye nga tambo wana yote ya na simela osaki te ya na batu ba simela osaki batambola na yo ndeto tanga siko so ba continuer kana ba émission buzo ba wana to tanga siko ba komona ba nga tambo wana Laura tendance te na simela epesaki te na zapete ke na no benge mama Laura soki mama Laura nini odaza te ana batu ya tambola na bango oya zala na bango donc entre parenthèses to refunga parenthèse wana sima. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Elvis Yanfou. Merci d'avoir été nombreux en train de nous regarder sur vos téléphones, sur vos écrans. Vraiment, la PCBino, merci beaucoup. Continuez toujours à s'abonner. On se retrouve prochainement. Ciao. Invitation mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de laine. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a tamabé. Maison divine. À Bossali Binote. À Tcheli Binote promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!